congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Bonjour à chers internautes de 3xW Congo Yasika. Tokangi frère Nabiso chantre à plein kilt. Tokangi à plein kilt. Libanda à plein kilt. Parce que dans mon aki na studio, dans le frère wa kokende boité, na kolonga mabele oyo ta felande, sana zwa frère oyo, sango na ese kenda na ndenga malamu banzembo kitoko. Bonsoir, bonjour frère. Bonjour. Frère, comment on a dit? Bon, d'habitude, moi je réponds au nom de Ndeko Gas. Tu vas dire que Papa Gas. Tellement la bonne nouvelle priorité. Donc, la commission de Gas. Ndeko Gas. Papa Gas, est-ce qu'il y a bien un Yowera? Oh, beaucoup de canards, tout ça. Jamais. Où est la bonne zambé? Frère Gas, balobi oza chantre de Dieu. Banzembo nini yeba, ndini tokozwa référence na kati ya Finlande awa. Bon, référence na ndenge ya bonzambe ou bien na ndenge. Na ndenge bonzambe sikoyo po tolobela bonzambe. Bon, na ndenge bonzambe banzembo yali. Ba frère o ba ndeko nyonso bana kati ya LCD awa bazana ba. Na bapalaki na yo. Bapalaki na kati ya bandako bayebi. Ti baotala bo bayebi ti wana ndeko na biso Frère Gas. Frère Gas, vous avez déjà réalisé déjà album na yo? Oui, album. Combien d'albums bien qu'à moko? Bon, la kuta bien surtout na ba bord moko na banzete, ya bi balezo ya karaté a. Zokoya wana ya liboso na ki nzambe liboso na nyonso, ya bi bale ya li nzambe malamu. Nzambe liboso na nyonso, nzambe malamu. Avant to kota na bi bale ndi siko nzambe malamu. Ya bi balezo ya. Nzambe malamu. Et comme maka. Bon. Nous allons dans le studio, donc peut-être que tout ça va data dans une année. Na maboko ya Ajang ya kotamisa bibe neni. Ajang donc yeni ngazala ya zali pena donc. Ajang ngazala kotamisa bibe. Ingénieur na mamnyos. Yenda kanga masola Finlande na son. Yenda sini mamnyos na son. OK. Biso to lobaka na misala. Frère Gas. Gas hein? Gas. Frère Gas. Moi a capé la liboso église na yo Salem. Oui. Pasteur na yo azolanda. Moi a capé la pona okumisa nzambe les dimanche. Peut to en église. Moi a capé la bana nzambe ba se faire pona dimanche à lelo. Awa na Finlande, awa to ça bi? Na Finlande na Helsinki. Est-ce que na ça na Norvège? Na ça va bi? Na Helsinki, liboso ya Maranatha pas frère. Liboso ya Maranatha. Pasteur Eugène. Bana nyonso tu bandeko nyonso tu ya Finlande, awa naza liboso ya Maranatha. Awa nazana frère nanga Gas ndebo moni ndebo kumisaka ye ndebo sepelaka na caractère na ndebo sepela banzembo na ye Maurice Pemeka ko confirmer que na Finlande awa toza pena ba chantre de Dieu ba yembela kanzambe ba kumisaka nzambe boyo kamwa nzembo oyo bon nzamba pambola biso oui na osepela mingi pona nzembo banzembo na sala na sanze mwa libala nzamba lo pambola biso na biso akamula ngabe kuna libala amen nzembo kuna ko reconnaître Nzambe ya nzambe na biso. Amen. Donc ezalaki boye. Yawe na pamboli yo makasi. Yo pesinga molongani ya sala. Oyo tokovanda na ye. Seko na seko. Ya mama sanjoli nanga. Yo pesaki bomengo na yo. Obi ki nazolanda yo. Yawe. Ozoma biloko wana neti biloko ya frère Wera. Yawe. Donc biloko assez. Yawe. Donc merci beaucoup Nzamba Pambola yo. Pasteur na nini, église na mino nini, programme na mino église za ndenge nini.
Bon, pasteur Nabiso Azali, papa Moukulu, donc le révérend pasteur Eugène Moukulu. Donc le nous tous déjà dimanche, à partir de 14h30, ce qu'il te dit, à 17h, ce courrier, donc vous allez montrer comme ça pour le. Alors, moi, Mbote, na ba oyo nyonso balandaka yo awa na Helsinki, na capitale ya Finlande. Moi, Mbote esalaka kitoko trop. Moi, nazopesa leso na oyo ko. Namoni bebe azoninga monana oyo eza Kongo ya sika. Ye Josias Mupasa, bamopela nzambe azosunga mpona kati na mboka oyo. Amen. Nazopesa Mbote mpo ya papa na Mokulu, le pasteur Eugène, et puis nazopesa ndeko na ngai Caché Maele. Ye tozalaka na elongo na kati ya groupe Messi na kati ya Maranata, puis mama ya bana na ngai Mazingu ye azali mama na mapasa, donc mokonzi na ngai esika azali apesi ba bijou, puis papa na ngai Charles Adjanga ye azali ingénieur de son asolo na kati na oyo esika, et puis bandeko nyonso basuki na ngai na kati na Helsinki ata na mosika partout en Afrique, en Angola, en Matadi, donc, message nous avons un peuple de Dieu, programme nous avons nous contacter frère Gas na Katia Finlande, na Helsinki. Comment va vous contacter yo? Les musiques nous sont bon wapi. Balanda wapi. Pour contacter ngai na Eboso, tout ça hôtel na France. On a papa na so ba ekula Prosper ba ekula. Ye aza frère mo bazo sunga ba musicien basali na polo. Soki ba juye kuna na kati na France. Ba kozablo kwa nzambe liboso na nyonso. Na kati na Helsinki soki to na pa na papa José. Na papa José, Mama Africa, papa José. Ba mote na papa José. Ba kozablo kwa na musika nzambe liboso na nyonso. Et ceux qui va pas Christopher. Ye azali bongo. Na kati na salon Christopher azali lek na biso Soso Pembe. Christopher tozoya publicité à salon, confirmation carrée. Kuna ba kozwa nzambe liboso na nyonso. Donc ngai mo peso ba epi na kati na Maranata ba kozwa yango pe. Donc makambo. Merci frère Gas pour avoir accepté. Vraiment, Nazio à pied levé, on s'est préparé. Merci à notre bébé. Merci Josias, merci Namwasi à papa, évangéliste Nabiso Gas. Et puis, Nzamba Pamolabino, toi, en Finlande, Kalaming, tu as Pakebo dans Zoleka. Bana Scandinavie, Finlande, et Kanga Masolo, Ozong Alisusu, pour Masolo le Gigitoko, Agas à Kangi Masolo, Blaise à Ligny, Awa Masolo, Kangama. Le grand Katangé lui me laisse ma soleil kangama ana kibamba maman ma pondeli ma soleil kangama noela grâce à Zamba Pamolabino tozo kutana nangolu na Nzambe tole